Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Botala tata oyo ayeli susu botala ancien boxere ayeli susu abatama na sima kolo Yesu pona escroquerie abatama na sima kolo Yesu pona impudicité abatama na sima kolo Yesu po anyokola ba ignorant ndeko bimakati na bango tu perds ton temps. Ndeko bimakati na bango, tu perds ton temps. Ndeko bimakati na bango, tu perds ton temps. Le salut est individuel. Botala tata oyo ayeli susu botala ancien boxere ayeli susu abatama na sima kolo Yesu pona escroquerie abatama na sima kolo Yesu pona impudicité ubatama na sima kolo Yesu po anyokola ba ignorant ndeko bimakati na bango tu perds ton temps. Ndeko bimakati na bango, tu perds ton temps. Ndeko bimakati na bango, tu perds ton temps. Le salut est individuel. Bien-aimé dans le Seigneur libo, tananzambe batu yesu akufela bande koya biso. Bien-aimé nzambe ya pambola bino bisika na so bino bozwami au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, reportage moko leka ki même na TF1, na RTBF. Et les cas qui vraiment dans ma chaîne mère, il y a Europa, bien aimé dans le Seigneur. Kumuna, bien aimé dans le Seigneur. Tata oyo to embi mukuna ndenga soko escroquer batu mongo na ndenga ki moyibi. Bien aimé, et puis beaucoup mon maman, on a sœur Julie. Bien aimé oyo ayaki kolukaye po azaki na ba problème. Tata oyo mukuna a baby civi ya maman oyo bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé avant na sambela. Bien aimé, avant tout passo la makomi, tout le temps nos vidéos escroquerie, après tout zonga au nom de Jésus-Christ. Oh, bien aimé, pesi passe, pesi mawa. Bien aimé, total siko, image, ya sœur Julie, nenga za kolela ba dédommagé. Pambate, mukuna a bebisi vina ye, bien aimé dans le Seigneur. Mukuna même tina lubumbashi ba kene ko empoisonné pa ba ningane ba faux pasteur. Bien aimé, po batu ba lekisaka batu. Bien aimé, c'est quel pays na biso? Oyo ba pasteur, bazo détruit ba via batu, ba kangaka bangote, ba musicien bazo détruit ba via batu, ba kangaka bangote, ba politicien mais na parlons même pas. Oh, bien aimé peuple congolais. Aza pris au piège na mboka na imoko. C'est triste, bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, tout à nos mamans, oh, après to zonga, au nom de Jésus-Christ. Et en plus, moko dédommager avec intérêt. Et ça la banane ba telemi ba lobi. Banane ba bimananga te tata na bango ndem ta bimananga. Donc a yebi place ça. Donc il faut dédommager avec intérêt parce que abusé nanga détruire vie nanga. Na luka ki on ndenga kimenga na zaki na posta même pas dans les canaba média. Na zaki même pas na posta to comme na niveau haut. Donc et le koya zo sala ki azo réagir te azo linga kopé c'est le côté. Il y aura tellement toqué la justice, ça moni justice ça le côté on a leki na média. Non le na média na lobby en lisusu. Na zo ba lisusu mukuna assurance problème na la santé, assurance médicale et puis prise en charge médicale. Et puis ma comme dédommagement na mbanga na 5 ba tonzo bezebele. $100,000 na vie na la santé na nga et que soma vie na nga te et que soma ba santé na nga te. Donc na za poste prise en charge médicale, poste assurance médicale, na poste dédommagement parce que détruire vie na nga. Donc vie na nga dem te bafoué habiter na vie na nga. Au moins ba kitsa mtu na nga na tena kende bala parce que bon na vivre vini. Et là qu'on dit non na vivre sous. Eh papa là. Non vivre vini ni boy. Eh nyo hôpital, eh nyo so bon. Vini no ya malongo eza sous na nga.
Botala tata oyo ayeli susu Botala ancien boxere ayeli susu abatamana sima kolo Yesu pona escroquerie abatamana sima kolo Yesu pona impudicité abatamana sima kolo Yesu po anyokola ba ignorant ndeko bimakati na bango tu perds ton temps ndeko bimakati na bango, tu perds ton temps. Ndeko bimakati na bango, tu perds ton temps. Le salut est individuel. Bien aimé la monina bonde, yambo ete to passo la makomi au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu des armées, papa merci. Papa tala makambuza ko leka nzambe. Oyebisa ki biso ba faux prophète bakoya, bako séduire bato ebele. Oh papa Satan atindi bato ya ye nzambe. Tala ndenge bazo séduire mokili papa. Oh nzambe, heureusement so yebisa ki biso makambo banda kala. Papa eza accomplissement ya parole na yo. Biso bato yeso akufela, tozota na musika. Oh papa po so yebisa ki biso. Mais bato baza na kati ya ignorance. Bato bakangami na piège ya nzala ya mokili nzambe. Papa bakangami na maboko na bango, bazo détruire bango, bazo lia ba mbongo na bango ya mawa papa. Oh nzambe, yango zo tinda biso po bano ya yo, bayoka son de la trompette, pe bakabwana na bato yo. Le salut ça n'a rien à voir avec de l'argent. Le salut ça n'a rien à voir avec l'église bâtiment. Le salut, oh alléluia, c'est d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Yango papa zo tinda biso po te bana na yo bayoka son de la trompette, bakabwana na ba faux prophète au papa bakanga makaka na yo papa tikete message à le long ensemble et ça misala na ona bomo ya bana na yo que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons amen. Ah, bien-aimé, Hosanna Grèce bien. Awa pembe na pembe. Vérité de very révélation de rêve uniquement pour na bateau yeso kufela. Soke so kufela ote. Bateau yo bakubima na yo. Bateau yo bako sakana na nzoto na yo. Bakuma ko bima même na mibali. Basi na bango bakuma ba lesbienne. Oh servante de Dieu lesbienne. Sera aleka néglisité. Bango moko côté musu ba pédé, côté bana na bango ba pédé, bango moko ba pédé, bien-aimé masumu na bango ba futon pa bana na bango. Bien-aimé, ah, Hosanna Grèce, bien-aimé, Hosanna bala ba Yesu. Simplement c'est le Père, il a envoyé ton frère pour afungola yo. Oh bien-aimé kolanda bato yote, kangamaka na Yesu. Yesu nde porte à lola. Yesu nda mitika alateki nsoto ya moto. Akufa kine kulusu pona yo nangato bikisama. Pourquoi oza muumbu ya bato ya mokili? Oh kangamande na Yesu, bien-aimé. Nana ebiso ke mutu aleki yo na Yesu. Mutu moka leki yo na Yesu te. Pourquoi ozotika bato ba leko na Yesu? Oh bien-aimé. Le Créateur s'est donné à la croix pour toi et moi. Pourquoi bazoko sayo okumi muumbu na bango ce que église tozo moani tuko kufa? Pourquoi bazoko sayo? Est-ce que église est un bâtiment tu es un batu? Awoyo ko zo église na yo zo de l'accès ayo zo batu na ye. Oh bien-aimé, que Dieu te bénisse. Ndeko zuli baku ya kolanda ndeko na yo. Bien-aimé bomoni image ya mukuna. Toke don denga zo koskroke bambongo après toko kene na l'affaire ya Sero Jili. Bien aimé bomoni na vidéo wana denga zo bele la batu ba pesa ba $20, ba $50, ba bibo pesa nyoso uzanango. Oh bien aimé dans le Seigneur, pesa nyoso balbi nzambe ya évêque akopambola yo. Alors nzambe ya évêque eza nzambe nini? Bele ba sa bino toujours nzambe na nga pambola yo. Mais nzambe na nzambe nini? Bien aimé moi na nzamba solo lobaka, que Dieu te bénisse. Nzambe ya pambola yo et non nzambe na nga pambola yo. Il faut tourner kasi nzambe na yo nde nani parce que yo za na nzambe. Alors nzambango nani? Bien aimé ça na discernement. Bato baza nzambe te. Baza ebele na kati na Congo na biso na parlons même pas. Le pays est déjà na kati ya pauvreté makasi. Bato baza ko bomba bato na est lokola banzinzi. Allez ba faux pasteur puis bazo continuer ko détruire. Alors les politiciens sont là. Donc bango kutu na parle même pas et puis ça va sacrifice na bango humaine yako sacrifier ba jeune fille ba jeune garçon pour na ba pouvoir na bango ba mission bazo sacrifier ba jeune fille ba jeune garçon pour na ba succès na bango ba pasteur ndenge moko bazo sacrifier ba jeune fille ba jeune garçon pour na ba succès na bango. Oh bien aimé dans le Seigneur na l'église na batu ba kufaka so ki boyebité
Bato ezana bato bakufaka. Bakunda bakambo bele na porte de l'église na bangoana. Pour bazwara ba plein. Pour que ça moumbu ya batu ndeko na ngai. Tela mukuna ndenga zo skroke batu bambongo makambu ya lukuta bien aimé. Makambu ya lukuta la verset biblique mon côté. Azo kosa batu. Ba pese bambongo yo et puis azo kakole ata 20 a commettre na $2 même $3 kaka ba dollars. Ça se passe en dollars. C'est terrible. C'est terrible bandeko na ngai. Bana nzambe bakabananaka. Bana nzambe bakabananaka. Oya boyebeni même na Biblia eza wapi. Même dans cette alliance eza wapi. Mutu moka vandi bo pese bambongo. Bien aimé dans le Seigneur. Basala asala ba église ebele na kati ya Congo na même partout en Afrique même en Europe. Donc oya Afrique wana na oya Zaire ya Congo wana. Donc chaque lundi après culte dimanche ba ele bambongo bazwaki na semaine ako simba bango na mitu n'importe quoi. Yemoko zana muto masumu, yemoko zana no impudique, yemoko zana no donc un sorcier, boton zo simba bino na mito zo sala nini na mitu na bino. Bien-aimé bateau bazé nzambete. Vraiment malheur à vous. O bokarma na piège ya bateau yo. Bokarma na piège na bango culte dimanche, vendredi suki nini, lundi suki nini, mercredi suki nini. Bien-aimé nini wana yango bokindaka misala te okoma bazo ko sabino. Bazoko Sabino bien-aimé, Bazoko Sabino, na rotanga verset moko bien-aimé, na kena 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3 à 7. Bien-aimé, je vais prendre mes lunettes pour natanga malamu, donc tu kotika mo wumbu ya ba pasteur. Je vais essuyer mes lunettes pour natanga malamu bien-aimé dans le Seigneur. Oh, ceux qui natangi malamu te, bien-aimé osa wumbu ka ya bateau. Alors bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, je mets mes lunettes. J'aime quand je mets mes lunettes. Quelle grâce. Alléluia. Natanga pena pour comprendre bien. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, on a verset 3 à 7. Et je vais lire au nom de Jésus-Christ. Ben me yoka. Yoka l'autre tanga. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, oui. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3 à 7. Bien aimé, ce que Dieu veut, ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas ton argent. Yoka l'autre nzamba lingi. Pourquoi ta lola? Pour vivre une protection divine. Écoute ce que Dieu te demande. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ce que Dieu veut, bien aimé, écoute, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Oh, ndekonangai. Ce que Dieu veut, bien aimé Yoka, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous absteniez de la débauche. Voilà. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité. Voilà. Dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Verset 7, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Yoka verset 8, verset 7, pardon, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Bien aimé, Yoki verset Oyo. Ce que Dieu veut, c'est la sanctification. C'est la sainteté. Bien aimé, pourquoi ta lola, bien aimé. Et ça, quand on a mon bateau, pourquoi ta lola, il faut tellement la sainteté, il faut tellement la sanctification, il faut tellement la kubanga nzambe. Ndeko nangai. Kotambola te, ya kubanga ka bateau yo. Bien aimé, bazu ba verset ya lokuta. Bien aimé, ba verset ba tangela kabino ya ancienne alliance. Bien aimé, bazo kosabino. Il faut ngo yeba bien aimé nini ba yebisio batangi ba verset mo ta ba peki Moïse batangi verset mo ba etala Paul sala ki bo allez ba luka ba verset oyo mbongo lekaki mbongo moko bo ba pesaki et comme doctrine na bango bate ya kapo na mbongo basambelela ka batu po na mbongo po mona pasteur il faut pesa mbongo bien aimé c'est où dans la Bible bazoko sabino bien aimé to ba pesaka Élie est-ce que c'est là qui doctrine Toba pesa ki Paul, est-ce que c'est là qui doctrine? Oh bien mais pourquoi bazoko sabino? Songa na yoki nzala na sengi mutu bo pesa nga loka kolia et comme doctrine. Ale bino bo comme ça doctrine.
Bien aimé, bana nzambe balinganaka. Bana nzambe bakabananaka. Bana nzambe basunganaka. Yesu kuta lobi, un jour noko yebisa yo, opesanga chemise, opesanga pantalon, opesanga loka kolia, okosenga na ndaku na yo. Voilà, tango zo sele lango na bato amokili, surtout na bato babanga nzambe. Ezaka na bato mututu oya banga nzambe, bien aimé, tango zo sungaye, bien aimé, ozo sale la nzambe. Même n'importe qui. Bato yo bazo kosa bino, bazo tenga bino ba verset, bazo tordre les écritures pour balia bambongo. Non tanga verset mon sous bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, nake na Jean chapitre 10 bobi Jean wana, bobi verset wana bien aimé to tanga yango rapide, to tanga yango bien aimé na lombango. Jean chapitre 10 verset 10. La linga verset au mingi pambate le bela rapenda bango. Jean chapitre 10 verset 10. Bien aimé dans le Seigneur, Jean chapitre 10 verset 10, je lis au nom de Jésus-Christ, bien aimé Yoka. Le voleur ne vient que pour dérober. Voilà, ce sont des voleurs. Ce sont des voleurs. Ils changent la parole de Dieu. Bien aimé na profit na bango. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voilà, ils sont là pour détruire les enfants de Dieu. Ils sont là pour égorger les enfants de Dieu. Bien-aimé, baliaka bambongo ya batu ya mawa, basomba mituka, basomba biluka mokili, pambate bazaba païen. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, bien-aimé, Yoka, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Voilà, Jésus-Christ est venu, bien-aimé, pour que sa vie. Vie en abondance. Bazako kosa yo, ba commission mobobe na bango, ba commission muumbu na bango, ndeko nanga poza musika na nzambe. Na place yo tia nzambe na motema na yo, yo tie tata pasteur, o tie soki mama pasteur, o tie soki koko pasteur, o tie soki tonton pasteur, o tie soki tantine pasteur, o tie bandoki wana na motema na yo. Moi, mon Saint-Esprit, na yo, ezate. Ba koma ko kosa yo, ko diriger vie na yo, o ko poza ignorant. Oh, ça n'a qu'à ignorance. Et c'est terrible. C'est terrible, Ndekonangai. Kabwana na batoyo. Kabwana na batoyo. Boki mukuna. Ndengazo kosa batu. Boki mukuna. Ndengazo lia bambongo ya batu. Boyoki mukuna. Un ancien boxeur. Ndengazo azoko nyoko la peuple de Dieu. Bato bazana mayelete. Ngana kondanaka toujours pays na biso. Ba bouma ba étude en Afrique. Basala mo exprès pour être ba kanga peuple en otage. Botela ba président africain wana nyonso. Bien ba kanga peuple en otage. Bien me classe ezate. Mo bo revendiquer ba droit ezate. Tande bazo kosa bino. Botela na Libye. Ndenge ba Libye ba télémaki. Bien aimé, botel même na Europe, na France, na Belgique, partout. Botel ba gilet jaune ba télémaka. Na kata ba gilet jaune wana, il y a des docteurs, il y a des banquiers, il y a des professeurs. Oh ben il y a des médecins, il y a des mécaniciens. Donc bango tout ba sangani pour na cause moya pays na bango. Mais pas na biso za raté, bien aimé pas na biso za raté pour ba boma ba étude. Ba tunyo so ba za mayelité, ale ba sanga, musique. Voilà l'église, voilà ba tu baza bakumba fou batoko batoma boma voilà maye les a sauté voilà batu bakomi batu ba boma batu bakomi zoba voilà bango baliaka bambongo basakana na basi ya batu na bana bomekano ya ngai des faux pasteurs des serviteurs du diable moko no kuswaka na nzela na ngai na beto me no kota lol na beto me yeso tika ngate Pierre katam tulito yeso tika ete. Vous avez faux serviteurs de Dieu, des voleurs, des assassins. Vous avez détruire les enfants de Dieu. Vous avez détruire le kuta, la dîme, ba offrande. Dieu n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin de bananaye. Allez faites de toutes les nations des disciples. Donc tout teya, comme disciple à Yesu, balungana mokili. Point barre. Mais vous savez ba magablo, vous fimisi ma boumou, voilà, bo tonga bandaku, bo tonga, mais vous kende misala, nous on travaille. Toki na misala, tosuma pe ba voiture, tosuma pe ba ndaku, parce que nous travaillons. Voilà, tosuma pe bilamba, to boma bulumbu na biso. Voilà, parce que nous travaillons. To ibakate, to liaka na mutoki ya batute, bino buliaka mutoki ya batute, po boza ba satana. Voilà, boza na kapona ko dépouiller peuple de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé bomoni sous vidéo musu totalaki. Ya mama oyo, mama Julie Nengazolela. Bien aimé, akeneki pa mukuna po basambelela ye,
mais mukuna comme ko bimana mama ya batu bien aimé a sali to longoli si mama ou bazemi vidéo ngizeli pas frère na biso alimia so boke na dernier virage ya frère na biso alimia bongo na ba vidéo sali na mama oyo ndenge mukuna détruit vinaye bien aimé akene ko longoli se bazemi ko longoli se zemi plutôt et puis mema ki na Lubumbashi place ba ko tela mama poison pendant ki mama akufa bon ba sacrifier ka batu mama sali ba vidéo mama azo senga ba dédommager bana ya mukuna na ba camarade ya mukuna na ba pasteur na ba ndoki ba ko luka mama oyo ko déranger ye voilà donc c'est terrible donc na bana mukuna ba bi ke papa na bango za la faux pasteur na bana ne na bano parce que ndingi ni papa na bino moi so lela ndenge ba tchaki ezemi ale bino beaucoup ko luka go sala mama mabe moko ta sexe azasoki na Afrique du Sud dans la sirène des obo yekuta akomina ko finga na mama oyo yeka soki moi moko telemeli mukuna ya ko finga donc c'est que vous avez ndoki bino nyonso tout vous avez ndoki bino nyonso tout voilà bobi ka zan ndoki bino pe vous avez ba ndoki voilà ngai papa na ngai mama na ngai ndiko na ngai o sele mutu boy mais ngamono c'est le vidéo non c'est le vidéo voilà pamba tinga na banga nzambe voilà mais bino bozo côté pamba tinga bobi que vous êtes ensemble botela momo nenga za kolela afke partout ake na justice ake mona ba faux pasteur wana solution mon côté pas battre la justice ba on va tindar ba endormir peuple maman o liboso alubaka OK muko na bimisele munduki maman o liboso alela ka bongo bien aimé voilà eleka ka boy eleka na ka boy ces gens-là sont là pour détruire le peuple congolais. Alors politiciens wana bango bazana pona ko côté la bango c'est terrible et ça passe et ça yango Congolais comme soka longo abimi Congo asepeli. C'est terrible. Mboka ninyo ke soki bana mboka ba bimi ba sepelaka. Mboka ninyo. Alors bozawana bino na ba politiciens ngo o bosala ba priorité ya bazana ngo besoin kaka ba fertilité et les fanakuiti na bino ils sont là pour vous acclamer pour insulter bato yo bazo bundela mboka comme ba combattant, c'est terrible. Car musique, makelele, donc, avenir moko, ceux qui 30 églises, 30 tableaux, bar. Alors, ça, c'est quel pays? Nzamba sala bino grâce, bande bozano na Kongwana. Nzamba sala bino grâce. Bien aimé nazo bonde la pona, on te gozo li bakwa kolanda ngai. Nzambe pambola ndeko la ndingai papa. Kabula ina ba faux pasteur. Bomai miso mona su batu wana te. So azoko pesa bango mbongo na pesa bango te papa. Oh, pesa ndeko na connaissance ya parole na yo. Papa zinga na makila ma Jésus Christ. Rendre invisible à toute attaque de l'ennemi. Peut tondise na molimo santo papa. Oh nzambe na kombo na Jésus Christ. Mon frère soit béni, ma soeur soit bénie na kombo na Jésus Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous visite au nom de Jésus Christ. Amen. Ba Congolais nyonso to ba il faut batala la site nini. Ah, soko ozali Congolais ya solo et sengeli otala bobele Congo dialogue. Congo dialogue. Tembete. Ozasi. Soko ozali Congolais ya solo okokiko zanga mokolo moko te et sengeli otala bobele Congo dialogue. Oyeba makambo mazali koleka kuna. Donc www.congodialogue.com. Soko za Congolais ya solo. Yango wana. Nzeta lobi yango foko tala ka. Congo dialogue. Tina yango ngai pena yebaka makambo makoleka kuna na bosana te. Otala kapeka Congo dialogue. Tembete. Yeah, Ata nazali Congolais so ata ba mendele kwa kokiko tala. congodialogue.com